Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bonne année 2023 na bino bato bozwi libaku ya kolanda FM Mag Basango na Lingala na bozindo pe na bokuse to tombeli bino ba meilleur vœu pe boye malamu na basango ya rétrospectif ya mokolo ya lelo. Botika to fungola basango na biso pona koyebisa bino mokolo lendi to talisaki bino ba église autochtone o wapi kamba makana mangelesi ba réitéraki engagement na bango pe sensibilisation na etali ba enrôlement ya seni pe lisusu lundi kaka wana tolakisaki bino ba handicapé na commune ya Ngaba ndenge nini bazali kolela ba inondation na tango oyo bolanda. Maman, batata, bilenge basi, bilenge libali, akoko. Donc, on soit ma carte l'éther. Yabonde et Kozala. Kopesa biso, Zela, Yamakonani, Oekosama, en 2023. Bongo Mokolalelo, vie à la charge, nae. Atini biso mokanda oyo na communiqué oyo ya pesi pote totanga yango na kombo ya président ya Seni Kadima tolete mako Ezo sala bango motema pasi komona ete mouvement na bango d'abord ezali difficile parce que bazali ba personnes vivant avec handicap bazo koka kotambola malamu te na avenue Kianza awa na commune ya Ngaba kanivo boucher etondi na bosoto pe mai ya salite ya mvula poete eza na mutu moko o azali autorité na commune ya Ngaba nde asili kozala auteur ya ba construction anarchique ba handicapé ya anga batomboki basengi na bakonzi ya l'état luka moyen pour que construction o ezala démoli bango basila ozana na kimia. Sa ligne de cause oyo etondi saka siège na biso ya anga mabele otango babwaki bazo construire toboite ko construire eza lupango na moko mais intérêt na biso eza nini soi-disant mu fini ku ya Ngaba tala kaka mai ndengezo mai elekaka te Ngaba mobima mai elekaka te sikoyo soki batu badindi sikoyo baloba lisusu président de la république ya kotala biso likambo yango na moti tozo senga na gouverneur libela aya kotala libulu oyo mai o bozomona na kati ya kanivo tangu nyonso vule no kaka etondaka tina kati ya siège na bango ya anga yango lelo batiki siège ya anga bamati awa mwa likolo pona kotalisa bakonzi ete baya na lombango kosunga bango parce que bango bazali ba personnes vivant avec handicap esengeli na bango bamema kovivre na environnement oyo ezali malamu. Mokolo ya mardi tola kisaki bino ba déclaration ya cardinal Fridolin Ambongo o wapezali ko critiquer ba politique congolais to talisaki bino échec ya concert ya Héritier Wata o elekaki na stade des martyrs pe tola kisaki bino lisusu Caleb Kamonya o akendaki ko sensibiliser population ya kala mpona ba enrôlement tolanda. Comme prévu, concert chanteur congolais et Héritier Watanabe et betamaki okozwa idete le 25 décembre na stade de martyr. Ndenge kaka ye moko a annonsaki na bana wenge nyoso po ba soutenir ye tango akobeta na nzungu ya ma famille, c'est-à-dire stade mythique ya stade de martyr. Concert oyo po na ba misusu ezwaki réussite na yango te parce que kokaki kozala rempli te kobana na ba gradin. Échec tout de même pas ya ba spirit, c'est-à-dire ba fan Héritier Watanabe o ba beta kitolo pona kozela réussite ya concert yango ndenge kaka masolo ebetamaki na ngambo na biso ko se spécialiser na communication pe kota la événement ya grandeur oyo ezali na ba raison principale o esalaki ke concert ya Héritier Watanabe e réussir te ya yambo ezali kozanga staff ya marketing tope marketing tardif o esalaki ke moko te ndenge ayebi akoki kobosa na efficacité ya communication d'entreprise na ndenge ezali pona équipe ekumbela masolo afin de promouvoir concert oyo ndenge kaka ekokai kozala na auteur ya événement na yango
Nzokande héritier Watanabe a assuré qui promotion au fallait qu'ils la étendue na période il y a 3 mois. Yemoko a souligné qu'il peut laxisme communicationnel, c'est-à-dire koko son niveau de communication déjà tango ayebi que dernier concert ya Fally Ipupa et Zalaki na stade de Martyr. Nzokande Yemoko a souligné qu'il peut laxisme communicationnel au epai wapi batonyo so bayebi Fally Ipupa a préparé qui concerne 7 mois avant à livrer yango na stade de Martyr, topé 8 mois avant Denge Kaka ezalaki après concert ya Wenge 4x4. Yami Balé, mauvais choix à date. Par ailleurs, isengi kosimbate côté mosusu aspect communicationnel ezali na ba analyse ebele pe ba analyste mingi bazali ko estimer que chanteur congolais héritier Watanabe a respecté quitté bon choix ya kotia yango na date o esengeli pour na déroulement ya concert oyo. Zoka pour na concert na jour ya Noël pour na tenir ya concert populaire ya envergure oyo ezali ko présenter sans doute ba fait insolite parce que Noël est tombé dimanche en plus. Pour yango ezali ko bakisa ville o la plupart ya bato ba azali ko mibenga ba chrétien, c'est-à-dire bozwa ide nini kotinda bango ba kene koyembela nzambe te ba kumbisa ete na nouvelle naissance kasi ba ke na concert héritier Watanabe. Troisièmement, ezali incident ya suka ya concert ya Fally Ipupa o esengi ko noter que parmi ba de fait pe ba problème o esali que héritier Watanabe a réussir concert na été autrement ezali pe lisusu ba incident o ezali qui survenu lors ya concert ya Fally Ipupa lokola tache moko bouez to tache moko ki koza mabe to ko ki ko tache chemise blanche esengi ko analyser communicationnellement spectre ya concert ya Fally Ipupa le 29 octobre dernier o ezalaki encore présent na mito ya ba congolais pe ba kinyonyo so ba homme susu ba perdaki bomoi ya ba ebalingaka mingi pe ya suka esengi to simba ke parmi ba raison ezali pe mvula nyonso wana esali que musique congolaise et se résumer pas seulement na ba plein mais aussi na qualité à son pe à spectacle o wapi ezalaki au rendez-vous na concert ya héritier Watanabe mais kasi na nyonso tokosenga na équipe ya ba artiste ba accompagner kabango communicationnellement pour na kotala efficacité pe ko évaluer résultat na yango na nyonso. Bravo monsieur le chanteur. Ezalaki benda bika au Pesimbwambwa Boyi le samedi 24 décembre et Sikawapi enfant terrible ya Kalamu Caleb Kamwanya Ntumba asangisaki ba jeune nyonso ya Kalamu ba papa pe ba maman pona likambo etali mabele na bango na kati ya masolo po eza likambo ya mabele. Caleb Kamwanya atalisaki na ba jeune pe bato nyonso bafani na commune ya Kalamu o ba se présentaki na kati ya salle epai wapi azwaki maloba pona koyebisa bango importance ya enrôlement pe identification na tina ya komilengela pona kopona moponami ya solo o ya ko représenter commune ya Kalamu na ba élection provinciale o ezali koya na maloba na ye arapelaki bango nécessité ya koluka ko s'enrôler pe koyeba kosala choix malamu pona kopona moponami ya malamu o akolobela bango na kati ya assemblée provinciale déjà ko s'aligner na liste ya ba candidat député provincial pona compte ya parti UNC. Caleb Kamwanya aza prêt à accompagner na bana nyonso ya Kalamu ndenge kaka babengaka e Kaliwan pona kopesa maboko na o etali tombwama pe changement ya commune na bango lobi ekoleka lelo. Mokolo ya mercredi totalisa kibino circulation et komi passe yo kozwa idete ba embouteillage pe to bakisela kibino réflexion même ba moto et komi kozala bloqué po passe ya nzela eleki yo kozwa idete na période o ya ba feti ezala ki ndenge nini.
Misala ya botongi banzela ezali kosalema na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa. Ezali malamu kasi façon misala yango ezali kosalema ekomi kopesa pasi na population. Okomona babandi kosala nzela nano esili te po efongwama, babandi lisusu mususu, ba chauffeur bakomi na difficulté ya kotravailler po système oyo ezozwa bango ta mingi olie ya kokende mbala moko bakomi kobeta batour pona koluka nzela. Yango ezosala ke bambuteyage ekoma makasi pe système ya demi-terrain ezonga lisusu. Pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi baluka moyen ya kobongisa likambu oyo. Banzela esalema na ordre soki moko esili après babandi mususu pour permettre population à circuler malamu surtout na période oyo ya ba fête. Vu que mbongo eza penza te na circulation, transport ezolia fort, donc soki oza na mbongo ya malonga te kobima te po okoriske obeta ligne 11 net G. Boye tanenge chi, tanenge sali. Kitoko te. Musicien moko ayemba elenga moto ya embouteillage kasi lelo ekomi le contraire. Mikolo soki otamboli na banzela okomona ke bambouteillage misusu ezokangana ba moto kokamwa. Surtout mikolo oyo ya ba fête lokola mutu nyonso azalaka na posa ya kobima koluka mwa eloko tala kaka bonane mituka pe na ba moto ndenge ekoma yele na Kinshasa na ndenge ya defwa te banzela ekomi nango mukie ekomi ko créer ba accident. Lokola banoko wewa baboya kozela ata azomona espace eza muke akoluka kaka moyen aleka okomona kei kotuta mutuka tope akweisi batu. Bakonzi bo trouver solution na kosala ba route secondaire pona ko diminuer ba embouteillage o ekoma kosalema chaque jour awa na Kinshasa capitale ya RDC. Soki bosali yango ekosale loko te. Mokolo ya jeudi tolakisa kibino Fondation Alice Ali o akende ko assister ba orphelin na repas du cœur pe tobakisela kibino Lucha o azali ko dénoncer pe ko déclarer de part ya ba autorité pe lisusu tobakisela kibino Dr Jean-Claude o azali nzambe ya bokono azali ko pesa lobiko na ba mokono nyonso o azali na yango ezalaki ndenge nini tolanda détail na bilili oyo. Fondation Alice Ali na ASBL Arche de la Paix ya mama Adadi Lukula Sindimbi basanganaki po ete bayeba na kopesa na ba orphelin ya ba orphelina ebele awa na ville province ya Kinshasa esengo na komona lokola bana oyo bakoma bana bitike indépendamment ya volonté na bango nde ba mama mibale oyo ya motema malamu basanganaki po bayeba na kopesa bango sourire à travers un plat du cœur oyo babongisaki pona kolia elongo na bana oyo ya kolia ya komela ezangaki te pe na suka na yango bakado pona basi pe mibali ezalaki wana pona kosepelisa bana oyo na suka ya ndenge ezalaka kaka parent na parent ezalaka pembeni ya mwana na ye kasi bana oyo bazanga baboti nde mama Alice Ali na mama Adadi Lukulasi basanganaki po bapesa bango sourire boyoka bango moko ndenge bapesaki. Tolingai kaka tozala na bango elongo po toyebi ke Noël ezali temps moko oyo bana nyonso basepelaka mais arrivaka ya deux fois bazala même pas na muto oyo akoki koya kofete na bango yango wana omoni lelo tosanganaki pona tomeka mpe kokabola ta mikate na bana na biso. Motivation, je sais même pas, c'est ce que la Bible nous dit. On fait ce que la Bible dit. Na lobi merci mingi na bato babombaka bango. Poto mona bango bonga en bonne santé eza na bato basora soin na bango. So que ça vraiment na bato na oloba merci eza na bango parce que bazana ba soutien te. Omoni ba mama o no sozo mona. Ba cela on a be fort personnel. C'est pas le temps de tongeli bango ndako. C'est pas kaka bango mona mutema na bango bazui bandako na bango bache bazui bana mais comment na moment moko makoki et sukara bango. Ba yeba même pe loni a osal. Donc ce que ça na message na ko lancer lelo ba kansela ba ONG wana
kosunga ba orphelin ezali kodefisa nzambe loba mabongo kasi ndeko yo oyo mesana kobebisa mbongo no na makambo ezanga tina kanisa pe ba orphelin ekozala malamu mingi. Makambo ezali kolekana na Kasai ye kosepelisa baikete na yango Lusha section Kasai na ba organisme msusu ya société civile bakana kibongo kosala protestation pe bango basengi bongo départ immédiat ya gouverneur ya province Dieudonné Pieme Tukot po ete ye azali kotalisa bosolo te na we etali bongo lotiliki na kati ya province po ete na yango société d'électricité du Congo EDC na mukuse yango nde mesana kopesa bango courant na ngambo wana kasi makambo ekolekana ya mbalo ezali normal te pe o ezali kosalema ata député moko te to pe gouverneur bazali na maye ya kosala te kasi na yango nde population akonyo kwa na yango batalisi ete société yango ekotekela bango bongo courant cher pe bakataka yango tango nyonso balingi pe compteur yango ezali bongo ko varier na $1,500 na yango basengi bongo na ba élu to pe bakambi ya province bayeba na kotelema pe bazwela bango solution na maye yango ezali bongo ko sepelisa bango ata soki mokete. Mwana Congo, solution pona ba maladi oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa mali susu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Manyema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladi oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladi ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te ba opere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu boka bino moko ndenge aexplikaki. Nga naza Dr Jean-Claude naza mutu ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo eza ya mosika ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi nadokaye bino mpasi bakutungisa mingi na maladi ya bokoko. Antuka ya liboso nasengi na mutu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza moswai ya este. Antuka poison ndenge etungisaka bino na miniti oyo nga naswanyaka yango journée moko naopesi okakisi mbala moko osanzi na osumbi na traite lisusu cancer libere cancer de scar comprendre naswanye nyonso sans problème. Naswanye lisusu prostate 3 jours nayebiso 3 jours antuka naswanye mbaso ebandeli naswanye yango journée moko so ekomi na pota osalaka mwa bato moke esila. Welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali.
Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki mokolo ya vendredi tolakisaki bino ndenge nini Patricien Seya kitaki pona kokumbela makambo etali ba enrôlement pe kotala ba matériel ya seni oyo bazali ko critiquer yango epai ya population pe lisusu tolakisaki bino adresse semoko po soki olingi oyemba na succès ya Michael Jackson okende mbango na studio Liloba ezalaki ndenge nini tolanda ba détail na reportage oyo. À cause ya ba rumeur oyo ezali kolobama epai ya population na centre ya Seni etindaki Madame Patricien Seya oyo azali rapporteur ya Seni kokita na ba centre pona kotala ndenge musala ezali kosalema. Akitaki na district ya Changu epai wapi atambolaki na quelques centres pona kotala ndenge population bazali kosenrôler. Kasi constat oyo asalaki ya liboso ezalaki ya parce que a remarquaki ba observateur ata moko te bazalaki na ba centre wana pe ayaki na koyoka population ndenge bazali kolela asengi na ba gens oyo bazali kosala musala wana basala yango lolenge esengeli pe bakanga batu ba photo malamu po photo ebima clair na ba norme oyo elongo bani. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté, nous avons le problème des gestions des fils qui est aussi bien géré et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que Muto Batiewana d'ailleurs Ngana Lingiete. Ce que Lingiete, c'est le moment d'aller prendre ta carte d'électeur et d'aller voter quelqu'un d'autre en 2023 le 20 décembre. Asukaki wana te ayaki kosilisa na bandalungwa epai wapi pe akonstataki kaka ke observateur bazali te. Na maloba na ye ayaki na kobeta sete ke ba respecter mibeko oyo Seni elobi ke ba personne ya 3e âge basi ya zemi ba mama oyo bazali komelisa bango bazala na priorité pona kozwa ba carte na bango. Asengi pe na population ba s'enrôler massivement pour 2023 bakende kopona mokonzi oyo akogere lisusu boka. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde
oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Mokolo ya samedi tolakisaki bino esika wapi ezali adresse semoko mpona kozwa lobiko na yo esi eyebana centre hospitalier Dominique Lecoeur basoin ya libanda na talo moke kasi na Kinshasa. Pe lisusu tobakiselaki bino Claude Mbuyi oyo azali futur candidat à députation na commune ya Kinsenso oyo akendeki kozwa carte pe balandaki ye na population mpona kolakisa ye bolingo na bango. Pe lisusu tobakiselaki bino réflexion na oyo etali bafestivité ya bafin d'année oyo ya 2023 elekaki ndenge nini tolanda. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki mwana ya Kinsenso ya solo yeyo kolandisama na appel ya seni na oetali enrôlement pe identification ya ba électeur oaza mokumbi bana ya Kinsenso nyonso alakisaki exemple na ye pe na preuve nyonso ndeti kaka bokundimela ngai te démonstration de force bana nyonso ya banga moyo ba reiteraki pe bazongisaki attachement na bango na Claude Mbuyi pona kokende ko accompagner na centre ya enrôlement ezalaki nde benda biko kozwa idete opesi
mbo aboyi ba jeune balobi ye kaka nde esengeli azala na ebonga pona kolobela bana nyonso ya banga moyo elekaki ndenge nini. Après komwana ye na centre ya enrôlement, Claude Mbuyi abetaki masolo na ba maman na ba papa ya secteur oyo na otali enrôlement pe na ngambu na bango batalisaki ye ba désarroi pe ba pasi na bango na otali mitungisi ya mvula pe ba érosion o ezali ko se créame na kati ya banga moyo. Na maloba na ye Claude Mbuyi arassuraki bana ya banga moyo bayeba kosala choix malamu pona kopona bato esengeli bazala ndenge kaka ye moko esi amipesi mbeka pona ko sauver banga moyo. Caméra ya Mag FM ekitaki na terrain na cadre kaka ya ba festivité kotala ndenge ambiance ezalaki na ville province ya Kinshasa. Kasi constate osalaki le 31 décembre oyo ville province ezalaki inondé na ba embouteillage kilikili, banzela presque ezalaki na ba bouchon, batu bazalaki tout le temps en mouvement pona koyeba ko préparer festivité ya nouvel an ya 2023 na bawenze batu kotonda kosomba biloko kasi pasi ezalaki kaka ke ebele bazali kolela po biloko ezali ya komata baebite soki bakofete ndenge nini malgré que bazali komitungisa mandenge biloko ezali ya komata kasi parents nyonso amekaki kosala effort ya koluka kosatisfaire bana na ye kasi na ngambo mususu population bazali kolela ndenge insécurité ekomi makasi bazali koboma pe koyiba kobotola biloko epai ya bakuluna oyo ezali kosala pasi mingi kote mususu population bazali kolela courant ezali kotungisa pe mai ezali kotungisa bango makasi baebite soki bakofete ndenge nini bino moko boyebi mai na courant ezalaka important surtout na ba période ya fête boyo olamba soso ndenge nini soki mai na courant ezalite en tout cas bakonzi bameka kobongisa polobi mutu nyonso afete na ba norme lolenge esengeli boyebela na basango onde to sukisi basango na biso ya mokolo owapi na zalaki na esengo ya ko présenter yango pona bino pe pona tina ya ko kabola na bino fin de l'année oto toni nzambe makasi po ete bozalaki wana pona kolanda biso pe to sukisi 2022 na kimia nyonso botika to pesa bino ba meilleur ve pe ba bonne année santé prospérité pe richesse elanda na ba famille na bino pona anu ezali ko ya 2023 ndenge kaka elobaka ye moko nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre to landa se maloba na ye wana nani maître Billy Cléophas Malula oazali les génitaires pe le fondateur potika tope sababonana na famille meti famille funga pe na bandeko batali misusu depuis Angola Raphaël Mbangu Mwanza na Paola Mubwabwa to bosanité Raphaëla la brésilienne Doris Meti David Kikatakuba pe lisusu Caleb Kamwanya ozali futur candidat député provincial ya commune ya Kalamu et si yebani parce que ezali ya sûr to pesibino merci yo ozali na posa ya succès propagande topé communication adresse ezase moko FM Mag Bansango na Lingala vitesse ya TGV na 2023 okozwa idete awande na sukisi pe na tombel bino boboto o mabota na bino boete